Congo. Sous les hauts patronats de son excellence président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Betona cadre ya 50e anniversaire ya célébration ya Ali Efreman où est passé à la ville province ya Kinshasa au kolo ya le 18 octobre 2025 na hôtel Hilton et ezalaki nde na mobange na point de presse oyo esalamaki liboso ya boxeur international légende Mike Tyson azalaki liboso ya bapanzi sango esika oyo wapi basalaki échange de questions na ba partenaires officiels na liboso ya mwana mboka Deyoka Songo o azali initiateur principal papa social papa ba makanisi ya malamu mpona développer ya mboka kende liboso na cadre ya culture pe sport mpona koyeba kotia ba athlète na ba esika na yango mwana mboka Deyoka Songo qui travaille au four et au moulin mpona intérêt ya République démocratique du Congo point de presse ya mokolo ya le 18 octobre 2025 na hôtel Hilton et le kaki kitoko. Et des questions ezalaki de part et d'autre Mike Tyson a répondu ki na bapandi sango pe l'initiateur Deyoka Songo mwana mboka yepe azangaki te ko répondre liboso ya bapandi sango na nyonso wana elekaki kitoko toujours na cadre ya sensibilisation 2 345 400 km RDC eloko ya makasi tokokwea te initiateur principal papa makanisi malamu Deyoka Songo ya 50e anniversaire ya Ali Efreman nyonso wana eselemi na compte ya caméra ya Molière Télévision Canal Plus Oyoki elengi ya Congo tapez les mains, 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 tapez Congo. Sous les hauts patronats de son excellence président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Betona cadre ya 50e anniversaire ya célébration ya Ali Efreman où est passé à la ville province ya Kinshasa au kolo ya le 18 octobre 2025 na hôtel Hilton et ezalaki nde na mobange na point de presse oyo esalamaki liboso ya boxeur international légende Mike Tyson azalaki liboso ya bapanzi sango esika oyo wapi basalaki échange de questions na ba partenaires officiels na liboso ya mwana mboka Deyoka Songo o azali initiateur principal papa social papa ba makanisi ya malamu mpona développer ya mboka kende liboso na cadre ya culture pe sport mpona koyeba kotia ba athlète na ba esika na yango mwana mboka Deyoka Songo qui travaille au four et au moulin mpona intérêt ya République démocratique du Congo point de presse ya mokolo ya le 18 octobre 2025 na hôtel Hilton et le kaki kitoko. Et des questions ezalaki de part et d'autre Mike Tyson a répondu ki na bapandi sango pe l'initiateur Deyoka Songo mwana mboka yepe azangaki te ko répondre liboso ya bapandi sango na nyonso wana elekaki kitoko toujours na cadre ya sensibilisation 2 345 400 km RDC eloko ya makasi tokokwea te initiateur principal papa makanisi malamu Deyoka Songo ya 50e anniversaire ya Ali Efreman nyonso wana eselemi na compte ya caméra ya Molière Télévision Canal Plus Bazali Kouya, c'est un grand projet. Je félicite Deyoka Songo, je félicite aussi le général au Bazar Osala Naïna Bandekunion, société parfait. Je prépare à cette conférence de presse exclusivité. Bino Basangoku congolais en général. Tango Mike Tyson à Kouya, interview Naya Osala na République démocratique du Congo, la seule chaîne où il y a un pour interviewer Zabosol. Ça a été annoncé hier, tout à l'heure, parce que organisateur, Pony Bosolo. C'est vrai que la chaîne est ébélée, RTNC Azali, il y a Itop Congo, plusieurs chaînes Bazali, mais pour la exclusivité à interview, Pesi Yango Kaka Bosolo TV, Sangoku Bosepela, Moussa Nabino, et Zakomona na Pendi Mami. Donc, quand Mike Tyson a voyé les 17, son regard Mike Tyson a sali interview, l'organisateur a choisi la première chaîne d'investigation au Congo. Vu l'audience et la notoriété, on a choisi Sango, Yondo Bosolona, Mike Tyson. Dans côté studio en anglais, jour où on a trop solo là, vous voyez, c'est que nous allons donner. Donc, bonjour événement où ils allaient à Bisso, ils allaient à Congolais. Boko Talikamo, c'est la fête. Ils événement, beaucoup à Makasio, Sengelito, Teka image et Mboka.
un événement moko exceptionnel oyo esengeli toya ko bayebi mindele bayaka ebele na mboko bazouta libanda batouriste bakendaka na tata Raphaël mpona kokende kaka kokanga bafoto na stade oyo komba wana ebundalaka alors que soki okende na stade wana okokuta tobongisi eloko te baga oyo Mohamed Ali babundelaka ezali lisusu te bavestir na bango place basentrenaki etikali ndako heureusement ke baza kosala misala sikoyo pour que jour wana eza na hauteur donc un projet exceptionnel songo na bandeko na bwakeli bango et le chef de l'état mokonzi ya mboka lokola premier sportif akoti mpe na likambo yango apesi la main d'association pour que permette makambo yango eleka malamu lobi balobaki baprécision nous attendons tokoyamba le 17 Kinshasa avec ta zone Panza Sangoloba interview beaucoup de exclusive kaka na Bosolo télévision et je serai là moi-même pour le recevoir sur le plateau de Bosolo parce que Bosolo a été choisi. Deo Katsongo. So invitation nga été. Très bien, Rosa Boulangue. Talaka biso Congo la bisi bino boyebi ke naza muyombe. Mais pourtant maman de naza munya. Congo Central baleli. Ona ne ba bisengai nani fioti kiveli. Na yego yego lango pa maman na ngana. Venez ici. C'est facile. Vous get like the fingerprints and everything, and then we go all right. Le boxeur légendaire Mike Tyson en RDC a rendu un hommage fort aux victimes du Génocoste. Arrivé à Kinshasa pour célébrer le 50e anniversaire du légendaire combat Ali Foreman, le champion Mike Tyson a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Il a salué l'accueil chaleureux et enthousiaste du chef de l'État avant d'annoncer son intention de revenir bientôt en RDC pour de nouveaux projets. Mais le geste le plus marquant de sa visite au Congo s'est déroulé au mémorial du Génocoste. Là, le champion a rendu hommage aux millions des Congolais victimes du génocide oubliés. Ce moment symbolique dépasse la boxe. Il rappelle que la mémoire et la justice sont les seules voies vers la guérison du peuple congolais. C'était entendu dans l'informateur. Bota l'aventurier oyo ya Kinshasa ki ambote bamemi Tyson kande bamemaka Jean-Claude Van Damme na Fativille. Alors, le président a décidé de faire une nouvelle ville, une nouvelle capitale. Alors, dans la nouvelle capitale, il y a deux blocs. Il y a le bloc ici, l'île Baleinier, ça sera ici. Et puis, il y a 43 000 hectares de l'autre côté du fleuve. So this like, we decided to do like two blocks. So this first block
It's like the island, the Baleine. Oh, yeah, like the marina. The marina is going to be the marina. I think it's 43,000 acres that we have. Show me where my so where is that? Il veut savoir où est sa tête. Tout. Pour lui maintenant, voilà, il y a deux endroits. Il y a ici. C'est pour son manoir. Ici, that's your estate. Right here. Yeah. Et maintenant, de l'autre côté, c'est pour justement participer avec le général et tous les boxeurs à la construction d'une grande académie. Non, peuple va se rier. Oazo lobo ya kotati chapeau mutesco yo ya ba maquette na kini wana. Your neighbor will be the president. The general will be for the security there. Your direct neighbor will be the president, sure, for yourself. Tipo alati balineti wana atonga déjà Congo na ba maquette. Mike Tyson, né le 30 juin 1966 à Brooklyn aux États-Unis. Il grandit dans la pauvreté avant de découvrir la boxe. Mais récemment, une révélation a surpris le monde entier. Tyson affirme être d'origine congolaise. Lors d'une visite à Kinshasa, il a déclaré qu'un test ADN confirmait ses racines congolaises. Fier, ému, il a même dit se sentir chez lui. Selon vous, c'est un simple opportuniste ou véritable fils du Congo? À vous de juger en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. Surprise à Kinshasa, Mike Tyson révèle ses origines congolaises. Le légendaire boxeur américain Mike Tyson a annoncé que des tests ADN ont montré que ses ancêtres étaient originaires de la République démocratique du Congo. Il a fait cette révélation lors d'une conférence de presse tenue ce samedi à Kinshasa à l'occasion du 50e anniversaire du combat historique entre Mohamed Ali et George Foreman. Une fierté de plus pour le peuple congolais. Information certifiée, c'est nous. Vos avis dans le commentaire, abonnez-vous. Minister, brother, how you doing, man? Comment ça va? Comment vous allez? Il dit comment ça va mon frère? Très très bien, très content que He's so le happy. champion soit au Congo. He's so happy that you champion is in Congo. Hey, I'm living here, I got a house being made here. Il a dit maintenant il vit ici, il a aussi une maison. You might not like me, I'm staying here every day. Il dit peut-être qu'on va plus beaucoup l'aimer parce qu'on va le voir tous les jours. Oh, oui, oui, non, on va continuer à l'aimer parce qu'il a vu la queue. You might get to know my On snore. va rester là, on va continuer de le yeah. I want to be here, brother. Et moi, je ne suis pas là malheureusement parce que j'avais d'autres Unfortunately, I'm not here because he has engagement as minister abroad. Don't worry, when you come back, I'll be here, brother. I'm not going anywhere. Tout le gouvernement a accompagné l'événement. I look forward to meet him. I look forward to meet him next time. He's saying that even if he wasn't there, the government was supporting your arrival into Congo. Thank you, brother. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va se voir très rapidement. J'espère que bien à l'aise au Congo. J'espère qu'il a déjà mangé les bouquets. You're part of the community now. You're part of the community. He hopes you're happy and you have eaten Congolese food already. Oh, And Maboke. tell him I love the food. I'm eating too much of it. Il a dit tous les jours il a mangé que la bouffe congolaise. Il en a mangé peut-être un peu trop et il adore ça. Ok, d'accord, très bien. Encore welcome. na buzoba oyo bino bomemi na mokili mobimba lelo tozomona pete na biso judoka yaki champion du monde pe Tyson ye wana ye akozwa pe gato na ye donc kuna ekomi mama Honorine pe akotaki tokolobela pe Shize ya ndeko na biso ya mwasi tokokondane yango fermement makambo oti koleka na Congo
tokokondane yango po tokoki kotika mboka na niveau wana te. Bamama respect eza te epai ya bamama. Zoto ya bamama ekomi eloko pamba na Congo. Zoto ya mama ezali na valeur lisusu te. Bandeko na ngai, Baba bless my family, bless my enemies, bless everybody. Together we be smiling. That's why me tell them say, Jesus, Jesus, Jesus. You promise I'll never be lonely. You go. Oyoki elenge ya Congo